Est-ce que nakosi nga nakosaka te ba DJ tout oyo ya capital oyo bazwaka danse awa bazwaka bakria awa bakangi likimbi mais toyebisi bango mandat lete esilaka bakolongwa mpo bakangi likimbi eza nini ndeko na ngai natikeli bango likimbi yango bafana yango na sensi yo nazobeta deuxième likimbi leta na biso bazopesa biso valeur te soki ekomi banzemba banigérien bozotyaka na batelefone biso sikoyo na motoki oyo na bamoi boyo ezokufa mpo na nini alors bozolinga biso ozala bapauvre Bonjour chers internautes, bienvenue sur 3W Congo Vibration, votre site d'actualité présenté toujours par votre humble serviteur Jean-Cy Luonda, autrement dit le beau garçon de la presse. Donc, Tozana, président Didier Lacoste, Ata Boboyaki, Bondi Makaka, pour Beta Beta, Bobina Bina. Donc aujourd'hui je suis avec lui, avec toute l'équipe. Donc à toi on a Dallas, toi on a Yolo. Bayebi Marambo, Bayebi donc Kilo Ngando, Batombo Lango Nando Beauté. Et puis cette émission, je le dédie à celui qu'on appelle Mandalelo l'international depuis 0033. Bato Bazalarana, Blaise Zebele Mobobona Pamela Chibaka. Bonjour mon père. Bonjour les grands journalistes directeurs Nabiso. Blaise Mobobomota, trop ban à Paris, tout besoin mona. Où est un groupe où ils ont monde. Merci de nous rendre biso. Visite la répétition à coulisses. Donc, chers internautes, on a raté à coulisses, on a raté à Yolo, chez Maître Toro. Donc, ici, orchestre Nabiso Ezali, orchestre Zobini, sa monde Mobimba. Bazoboya, mais on est marrant à cessé. Et puis, Kalaming était l'Orasika, et Zobima. Donc, Torobina, Tomesana Nabiso Djarobina, et puis Torobina toujours. Président, après 5 mois à Paris, de retour sur Kinshasa, l'actualité ni Noël Bisso. Ouais, j'ai fait 4 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, l'actualité, c'est Likimbi. Tu as un album. Comme on a commis un album, il fallait que en février, tout ça, l'annonce, l'état de Yaboye, la fille est à Paris, tout le monde a un malamor, la Kangi Likimbi, le 15 janvier. Donc, Likimbi est vivre tout. Et au moins, tout ça obligé de faire la deuxième générique. Les Kimbeza danse, moi, je suis peka pour mon tout ça fait 2 ans pour que créer un plan. Tout donc ça fait moi depuis 2007. 2007. Si le to bin c'est bon. Donc, c'est un meilleur groupe. Nous sommes là pour tourner, pour aller en vacances, pour aller dans la biso de to messana. Le bobo a ebi vraiment bobo ambota trop. Dans mon bina maison fandia. Pe ba caméra mystique. En plus ba na poto nde bozokoya ndenge bozakuna na poto boye ba ke le feu c'est le feu Didier Lacoste le cantateur Mikolo aratakate azana bino déjà peso binisa bozo tango bozoya bozoka déjà lokola likimbi. Donc c'est que slogan ça ara nga personne abi ara bozong sa ratakate nameka wana kuta kalati ara aratakate ba slogan en l'esprit ba slogan c'est belé mais il paraît les sous likimi ne betite mais likimi babi likimi mo déjà bimana ngo ezaki likimi mo boya bana banjili ya ba pomba e bimana ngo noko monika ngande tozo babata mitema bazanga ati ngana no sa kobinsa likimbi le bobo ayebi depuis l'année passée. Mais c'est bon pour bien les kimbi dans ce mot que quand on a tiré le candombolo. Quand on a des journalistes, ils battent les images. Dans le bon côté bœuf. Yoko Sarate leader. Ah yogi. Est-ce que na kosi? Yoko Sarate. Ngana ko Sarate. Tous nos camarades, nos confrères, nos toto week-end. Dans les cas de mission en avril l'année passée, témoignage jour on a retiré la image pour moi. Na ba pour bien dans ce mot les kimbi. C'est que bango m'a sauté premier. Biso orchestre na biso orchestre ba DJ tout bayaka ba DJ tout oyo ya capital lo bazwa danse awa bazwa ba cria so ye jeudi place tout ça na victoire po eza coulisse au monde ba DJ na ba DJ tout oyo ba comme ba leader pour na ba cria na biso au monde DJ Rad au monde Viris au monde immeuble au monde bango tuti Ghana bango baloba ke awa ndem te inspirera bango na danse ya bana kinu ya balabala. Pour mouvement binisa na temps. Déjà la recherche il y a temps temporaire. Parfait de le français mais temporaire.
et puis nga bana tanga to na campus esprit supérieur donc ndenge wana bana poto ezali kamba kokosa te ba mission na bino bango to laksa bino likimbi zible bakangi likimbi mais to bisi bango mandat l'été silaka ba kolongwa comme bakangi likimbi za nini ndeko na ngai bakangi likimbi po to bokaki 5 personnes ba petit mike to kotanga te po azana bango bampuku to kolanda bango te to bokaki ngai jibe wera vie ko fait boka 2 mois fa biso nana nsusu na faire yozo kotsa bato esprit supérieur ba binisa artiste à Congo non ba binisa rumba brigade Sarabati bango baza baleki abokaki na avant tika mangambo ngana muta polémique te ngana liaka batu na le bango tu wana takate tant na le bango tu wana bake babendi bata sensi faut la vérité na salle démarche une semaine et demie ngo na lemi na ngaku noke avocat na ngaku Adolphe avocat ça va soka ye bosola na avocat na ba no loba sala montima babité ya bimisi to ko tsanga na ndenge ya non tant déjà combe bandaki déjà le 15 décembre batali tension babe mutu azoso biso na mbangu ye wana lokola sa te biso sa nini to freiner oyo pe générique ratarate to repena ba chopena boy aratakate nalobi amande nini ya moke biso bafutaka biso te na sokoda surtout affaire à sokoda yango wana bozwa mbongo te bana poto cher internaute sokoda awa ifutaka na ba artiste te ifutaka nango te nayebi te so sincere yango mpe sincere tosepelisa peuple tolingaka peuple trop nde bana baparle bayebiki la cause c'est grand chanteur mais sans quoi l'été efutaka biso te nazwa 3 000 $ afuta mando wapi naza na bana bato fona futa namoni kaka ke non natikeli bango likimbi yango bafana nango na sensi yo nazobeta deuxième likimbi mais namoni na babar ezobeta malgré bakangi mwa ba quelque bar bakanga bar wana nga te bakanga bamikolo bar bakangi bamikolo bar balobi oyo bata babar bokobeta likimbi te mais bazobeta na bango kaka on etali nga te ekomi problème ya population na l'état nga naza congolais nazotosaka mibeko na tosi mibeko mpo amani basengi nga leki cher bamosusu balobi 3 000 mpo na likimbi kaka mais eza 3 plans ekomi 9 000 première fois namona l'état bakomeli nga papier directeur na nga aza na manda 3 000 kaka mpo na cri moko oyo ebebisi merce te epuis ezoloba bien basi bazoka yango mona alobi ke mikolo na change na bi basi bachiclé mpo boyeba dayeke mibali babombo mais basi balela na bango bachiclé peut-être eloko wana mpe nga édifie bana te na palin basi bazoka tozoloba bazoka eza ndenge bazoka moko boye ezalaka na kini shingom tobi basi shingom kasi te eza na bato mosusu balanda mpe peut-être oza na bandeko ba français ane kino mabotama na français na clip oyo yango tolobi ntango tokomi basi bachiclé topesi mpena motu chiclé bamoi mpena mwasi ndenge afungoli chiclé ale yo lingi tosala publicité chiclé na biso toyebi bango te sikoyo nalinga le esoni mabe na ndenge na biso bakinois ezosoni mabe eloko toswanaki lobi de 14h 17h na biro ya sensi tozo se comprendre te ngai na yo ndenge kaka bajona bazo comprendre te ngai nalobi boye lingala eza pauvre basi bazoka natuni banani omona na clip oyo tokosala mbalo na kotelemisa bato koto oyo basi koto mibali natuni banani bapona bazoka nakoyebisa bino ke bakoloba basi bazoka bakoloba basi bachiclé nazwi chiclé nasali nini mibali babombo nazwi bomboko Jacques nasali nini bokanga nga kasi placé na place wana aratarate comprenez toujours donc aratarate c'est que tout pour les soumon ebele il faut que luka pe sponsor à bombo na pe kota pour visibilité bombo ça qui pat akene déjà luka bombo mo ba coopérer les tangongo donc la minute c'est que biso problème tous nango eza problème de l'état na biso bazo pesa biso valeur te soki komi banzema ba Nigérien bozo checker na ba téléphone biso siko na mutokyo na ba moyibo ezokufa pona nini alors bozo linga biso za ba pauvre siko affaire lisusu ya Nigérien baye ozi bango opesi bango biloko belebele nzoka ne bango ba kipara bango binote bango ne so trop moi bomoko ezali par rapport ya ba artiste na biso comme merci wana ezali musunga zolo banandeye bo bisanga ba bisa pecho ba beta banzema na poso bakanga bango na mboka na bango il y a un gouvernement, c'est une question d'organisation. Il y a un gouvernement facilité à bango vie.
pour de façon pas teka ba dame mais biso bolingo facilité biso te ngai boye na bolobi na baby simmers na zo expliquer bino que nga na lobby na baby simmers te donc yo siko agent de l'état na nga siko to komi ko discuter parce que poto suka wa o lobby yango ndeko na ngai balobi batalaki na TV nga na lobby ke ni ngai boyela nga image j'avais bien dit que bokanga ke loko wana maloba na bokomeli nga yango te to yebi l'état po mikolo komi sur le mabe ke kacho balinga ba memanga na ribika kacho nga boyela nga image na tikel ko finga moto te na za mokolo na lobby likambo to saminga na bino bo reprocher nga yango na kena télé na lobby ke peuple tala ba reprocher nga boye na kena bongisi yango ba lobby na 4 tala na 4 etikali 2 minutes pour na beti 4 minutes so bolongol 2 minutes ata yo moko bato ba na ndeni yango na bi bon ata bobi na ngo reprocher etikali 2 minutes botikala nango nga na zo beta siko 4 minutes yanga mo mususu ata 5 minutes mais na bakangi na ba na censé mais na ba trace pego leka na banini pego leka kutu na nti désolé ka kutu Claudicia Lobe zwaki déjà ezoleka nango bokomona donc tozo sala boulot po bino ne bo faciliter biso mais biso to comme na problème que biso talanga na bana bato ebele na olesa bango ndeni ça fait 1 mois plan ezoleka na télé te mais bato bazo privilégié bazo komaka te bakoma te et puis tactique ya motema mabe na biso nozo babo moko na yebi te soki esalama et puis nazoyoka fuite ezaka bafie na biso kaka tokumisa siko ezaka nini fono bino na bino pe ba artiste trop qui danger qui ma tolinga ngo pe sute monika yo molingi bomoko te ndeko na ngai okoyokana na mutu alingi yo po bachan wana nde bazana bazobisanga mpe basysteme koti nango loba te na okeka sho yebi te bakanga yo moto olukela ngo baproblème na boye koloba neti nani okanga yo zano oyeka kala papa na uti na sansi bieto biko nga oza ngamba leta komona nga vanti te yo nde loba oyo yoki po bakanga yo nga lobela yoki eloko te na bige motema mabe ezali peut-être eza banduliste bafini mo eloko yo loba yo yoki ni yo repenser neti nini ba neti nduliste nini na kosama ngai te match bande de to komena 15 minutes na luku te komena 30 minutes ba fene to na 2 minutes apama babangi opema bazwaki souffle na otekelo mande bango na musika tout esprit supérieur cher internaute mais pema na 2 semaines apama melaki pema neti nani oyebisanga pe na nenga lito ipe na coulisse pe ba meli pema obi te ba melaki pema bango tout ba vieux ba choboka oga bango tout esimbi te ah papa moto ko sote neni kombo pe otanga fete bayeba te nalobi na yo nazobanga makala bayeba pe ki mutema mabe na bango te oh yo zo comprendre bango te yo mto lobi bongo ba mitema be ah mon rapport so eke na ndenge pena ke ba bloquer makambo neza ki mutema mabe eza ntima ah loba kuna tu yoki boyoki bino moko ye mtalo eza ntima ngamba lobi eza ki mutema mabe comment ça fait-il président Didier Lacoste était là vraiment bande ko na biso ba beau garçon ba yemba danger ba binisa ba mokilo o nana binate yoro za kuna kata chambre mettons yoki ga boye obini na yo balala nzala siko ninge za bo affaire ba production nde pena 2 minutes 20 yebisanga siko clip à 4 minutes na lexa 2 minutes 20 na salinine siko affaire likimbi bon to che likimbi ekangami production za te so yepesaka posa ko bina kotika te eza bien wana ba reprochenga balobi na ngeza bien mais ebandeli kaka basi bazoka mibali babombo na meko expliquer bango baboyi eza clair que baboyi donc ne baboyi soki balingi na changer ngo ndenge bango bakolobelanga je suis obligé de payer $3000 na l'équipe basi bazoka bake na première faute bokilo nanga bono fandi boye soki na rectifier ngo na musique wana na changer ndé maloba place wana ou bien na fodi $3000 na rectifier mais na changer maloba ngabi mais so na changer maloba et obeba bake sur ce côté clip wana zaki 2500 moi petit na nga sali bo fona longola image wana ngabi oui na longola image mais musique etikala wana kuta na prompter bakainga na deux plans na so longola 45 secondes quand tu as 1 minute 30 na otika na quand même 4 minutes da dimi parce que on a préféré nini bata sensible ba kanga bino ba chanson sikoyo kaka bango wana na ba TV na biso oto wana bango ba TV na biso lokalo mais banzemo ba mindelo ezaki ba si ba bina la ba sous-vêtements na ba anglais air mo ba lo ba rapper moi bêtise écoute mais ba kanga ngole ka soutenir ba chaîne par rapport ke ba ça na biso to kana ba voka nga tina lete pas ministre papa Mokonzi alongolaki sensio wana bokenda so kingakati mon cher to comprendre te ndenge zongi bazo nuire biso ba musicien na niveau moko ngana lobi na ngana critiquer moto te po comme cacho bazo nuire biso bazo sakana na biso na ba boulot na tala ba moyi bonde tozo kemba boye
nga na sala ba moi po lelo ndeko na nga muta sala orchestre na kina nourri bana bo baza soute tala ba massa na tout tellement la bango lève to zaka DOP plus c'est la bango donc c'est que ça facilité ko ça matos ko pesa ba transport bana ba mbulo bana do banda orchestre ko lukla ba voyage ba aide na bango ba famille na bango ba maladie na bango bana na bango o c'est qu'on lutter contre la conjoncture mandole baya bolé sabana madesu ndeni bayibi ya ebulo mena suka zonga be eloko ya te mala mai congolais alingi ndeko na ete ba vie na nga balela mambo trop na no mona ngo na musika meto na yoko pusana nga bia ezanga ndeboye na bite botika ngo kaka nga za nga tondo na kuna na sala ka mususu yona zo beta likimbi de affaire à ba production likimbi ekangami par rapport à la production, moi, je suis koto on est allé ngaïti. Pour le rebête ndoulé, ceux qui m'ont dit qu'ils vont reprendre et l'eau qu'on a dit bah kanganga. C'est ça qu'ils m'ont dit qu'ils ont écrit. Et on m'a dit nabi non, net musique ils allaient bongo na tcham basi ba chiclé. Na tchè bongo. Biso to ba basi ba chiclé c'est tout. On va pour n'engager aux annonces c'est bon, bah ça peut moi business mon souper na quatre moi chiclé on est royal. C'est bon on a qui na ngosi ko na foutu 3000 ndeko leka. C'est ça que tu as dit. Il y a un salon mais quand on a les bossos ici, on a tiré image. Na sundoli l'état. L'état sont un peuple. Peuple. La email, un message. Un email, un message, beaucoup de WhatsApp. Ça peut pas tout. Aimé Boubé Boussaki a l'autorité minime, Boubotine un message. Sincère Nabiso. Et comme mystique, beaucoup de moi le biton de l'eau dans balai. La photo, du coup ma musique à Congo. Et là, on a l'objet de faire un bouton. Ah, n'a pas tiré la gamme en beauté. N'a ça va faire mon sous. Babé trabi sur la photo, to bé traité du coup la mambo. So bomindo les faux. To y a les sous ça en gamme de voix qui toque voix magique. L'esprit supérieur. N'a tiré la musique, bon, n'a tiré la musique. Pour tracasser à boy. Excusez-moi, vraiment n'a évité ce to bé tandoulé. Sino Baroza muketo ngatika nule tondeni na baye kutumambango te ko baye te parce que il y a des derrière toi tellement ba grand frère na biso balobango trop biso no mona ngolo kuta donc et ils sont là na travail na bango pour balia na sima na biso et ils sont là pour nous faire souffrir entre ta biso tozo luka ba moyen toza pirater awa toza na producteur te frère nanga mokonza mboka talela biso maman Olive Mère Olive. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ceux qui collaient la petite, ils ont bête dans mon bar. Pourquoi nous kanga pas ils ont bête dans bar. Coller la petite mais papa nanga mais pas na biso boutique en casse. C'est que yo pe bachana peut-être les bandes les bête na. Ba yo ka kutu bango bango ba les bonbons na cyclette. Ba les lango danser. Ça se fait erreur wana ka pas na biso. Et puis na ba oyo baza lobby ya Congo. Après pour le musique n'a pas quoi ya musique n'a pas quoi musique n'a pas quoi pour na binomo congolais peut-être vous ne comprenez pas sponsor Azali ton sponsor te maman sponsor tozaki na sponsor to sur la boîte ba le biso net ba to ta maison mais moyen tous sponsor te po code mo ezala wana ngalo bananga vérité c'est que maman ko mikana ba clé ba code o ya boy censure code o ya boy nini code ko ta brali na ko tanga ko moto ko tala Christ pas corps présidentiel fondation Lisungi muketo ngayeyo dans yolo bema solo ba production bando betsa bandulo bando betsa muketo ngayeyo ah Christ pas ah Christ soki de côté production wana banga n'était plein ya nyama likimbi bana kin omo likimbi et qui pense moté oui a une fondation ni mo ya sika Lisungi likimbi yo qui pense moté ata muta wasala bato babinaka yango nyonso tina petit nanga DJ radio singa bivie na comprendre danse te le monde likimbize ata botina bino danse ya bagao omona ka mutu likimbi mais bokangi ngona sansi ngai congolais danse ngo pesa mo jar ka mo mapeka atino Baroza esala ka boy dans likimbi donc sepela yo kangi yango Comment on sali sous remix ya chana wana usali on a bolni ekotsaka subala na sali po na sala batu révision po musique ya koyemba bien ezesouti bato ndemba bien za ba fina so joli mo bien la ba redi ya misi lelo ekomi ke
soki jeune kaka tie lox à cette des autres na yo comparer pe na chambi so sala ma maison mère to landa exemple ya ba kulutu wana kala chawana ezate ya on a bi chaque année fona sala ka batu révision o eza muto ya zolo ba voix magique mutatanga fona sala ka chaque album révision na laksa bango botala peuple congolais botala musala Merlin tala musala ndezo kende botika ko bunga nzela o to sala ka zalo kwa mateya tapo sala ngo ba animateur ba se référer à la vie Juno Mumbafu na ba vie Kokota ndenge biso to se référer à la vie 15 na ba vie Joli Mobia na lelo na ba vie Redi donc bo sala yango bien yango na to tiela bango kalo wana eza kodo na ba yango kodo na tiela bango kodo po ba tala kaka au final les autres est-ce que zote comme déjà sous et bandeli côté kango na itine se kotaki tellement to suis contre toi moi disque mais sous na février à quitter de to aller to che disque en avril yango to sala lelo pas dans bien là, tout ça deuxième générique, il y a pas mais pauvre, il y a pas si bas soda bas si bas il y a un angle mususu, il y a un zéla mususu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, zéla mususu, pas un concert. Il y a un bouleversé, puis bah oh bah tu bimisa mikolo. Non, il soit bimisi. Bah belé, artiste belé congolais bah bimisi. Non, gars on a bimisi artiste tout babanga. Ara. Black tea. Babanga ma vie. Abi que le fait à la rare. Gars on a bimisi pas. Faut pas seulement 6 mois. Tout n'a venu à longa et maman na ebisa to bunanga na mukonga koba bonyo mezo lia ekaka ezo lia to kenda vengu maebi aibi na makambo ndinge yali ngaso na bimisi faut baser la 4 mois 5 mois kanga lika mona ebisa c'est bon Deko Masamba Rocky Makota oyoki babili kimi bakanyango mekala mingi te bozwara le beau roman lipeka moko donc et ça la pena et ça la moi genre quoi atayo nengo za bongo Robina nango fiston Boel papa na new look na nenga ba patron zo bouger ka lipeka moko et qui non na nenga nze mona Sen Kingo na ventre de Lukapa bozongo ne senga Sen Kingo za deuxième inspiration bana Paris c'est des oya kalate toujours en retard c'est na kino ya après mais na Paris déjà kalate zo bima batutu balinganga ba mise bango ba laksamo likimbi mais toutefois le fait c'est le fait bana poto nazo informer bino bobinango bien nenge bozo binango izo salanga plaisir mais nazo laksamo ngo siko bien pena na ba danseuse nanga na ba danseur nanga na ba chanteur nanga ba laksamo boulongo et ça danseuse zo bin sakin l'étape bozo ba vacances ko petit nanga DJ Miel betela bango likimbi deuxième version ba sentir force. Merci. Na tikolo pe ba mission mo kinga na kene pa ba ninga. Ngana tu na relo mo ya vite fait ya suka. Bat moi côté nanga bato Italie, bazaki na mo ba koko so il fallait bayeba. Kilo ya ngando, batombola ngo na peso mbote kilo ngando yebi ngayo na kin nazo bose tala kaka pona bino. Bazana batino ba rosa dans baza pena ba king za tout. Blaise, merci na soutien. Oza site na biso. Congo vibration. Bana poto na longo le chapeau pour na Congo vibration. Vibration. Frère site. Niagese. Biso niagese. Niagese. Faire à poto. Artiste balembe bi ke songi kota ki no ba système à bouton. Babi la coste soit bimi 6 mois 9 mois. Tout j'espère tous en ayo tonde. Te ngana kenda pona za na producteur. Na kenda pona résoudre solution orchestre. Mais c'est pas dit na bomi groupe. Babi o mana cop musu pour échafaudage ya sol. Ah, ndeko na ngai. Obike mokito jamais na mona omoni na wala se dater ngo ko tsona ordinateur nde biso na poto na kota omoni ordinateur na kota sim na carte d'identité na omona jamais nga na sala nga za artiste reconnu na poto na Belgique na za artiste reconnu non galé apena obina babiko kemba te melikimbi 9 mois tenga na sala 4 mois après na ke contrat na Dubaï. Contrat na Dubaï ezaki pona lexa ba plan na radio et puis na kotisa na Amazon na kuta na mokolo Amazon. Ngaza mutu na bulaka ya nga naza na zwa kala. Donc naza na maîtrise ya boulot. Na sala 1 mois et demi na Dubaï. Pour Dubaï za centre lobbying na musique place na kenda ko yeba ba société na biso oyo ya ba téléphone. Oma société téléphonique à Kinshasa baza ba complexé sizenga na fingite na tangi kombote. Ba kenda ko zo ba biloko kuna il y a des Camerounais, il y a des Nigériens, il y a des Arabissois, il y a des Batouana. Et ça, c'est le lobbying Moroboé pour pas négliger la musique à Congo. Il y a des pour moi lobby dans les prisons. Il y a des prison. Mais les gens comment on a bien, botta la banque souvent invité Batou.
babengaka biso bandeko na bino te bango so balingi invité bamonaka biso pamba baza bacomplexe ya bato libanda. Il faut la vérité. Mutu lelo abundi lokola ba vie Kofi wana faut ça la respect na ye lokola ba vie Wera lokola ba vie JB ponga pa ma musique ce sont mes vies hein à papa Wemba mais soko moni baza na valeur na mo libanda on dimate mais na mboka na biso est-ce boye bakabango te kaka nga petit na bango la kosende na raison na ba vie malgré tout mikolo likimbe kangi bango tout mais baza ba yaya oza côté boulot donc respect na ba vie donc on me gâté oza côté boulot ba yebi ke petit na beta danger baza ba vie ko ba yebi ke petit beta danger mais bino ne faut boyeba ko solo la pona ba artiste na bino devant ba société wana artiste za mutaza na valeur même na aéroport na mona un jour wana donc na aéroport muso mona na la coste mais so de pas na biso faut pas télé miso na mulongo mais c'est vérité ketonga bana poto ba Hollanda yo parce que faut payer ba artiste ba se présenter poto même na bango na nengaje nengeza la kaka quoi oyebisa bana poto nini o ba Hollanda Angola Belgique partout si mbota trop vraiment dans sa ligue c'est fou arrêter ba concert chaque mardi on a pas mettre Toro Kofogi Toro jeudi na Victoire Place ba tout ba kuta na ambiance ya ko joa bango chaque côté ça pour le boba za mutu nga bana kin faut la contact à tout moment ba clip eza wana na Didier Lacoste na YouTube Didier Lacoste TV otala yango et puis ba mbota trop na Bruxelles wana Djibouti mba yo yebi betela bango le solo ndenge mangambo ezokende mboka déjà olingama tozo préparer stade du 20 mai trop bête souté stade du 20 mai kaka donc stade du 20 mai poto katabale na obete souté faut na beta stade pour peuple nde bayemba basi bazoka mibali babombo après na webisa mboka nga peuple ngate deux à part on a trop na rufu mutanganga bava muleke mama Brigitte ka mama bana ma fille Brahim bambota trop ba bébé nanga ba mama Mandi bino trop bambota trop Mandi quoi encore viens nanga Sen Kingo un vrai millionnaire ventrier de Lukapa Ogoyo Kabilengi oui ventrier un vrai millionnaire ventrier de Lukapa Ogoyo Kabilengi te yifuzo que c'est que Ogoyo Kabilengi ventrier de Lukapa Ogoyo Kabilengi so kutenaye bongiti ya solo oyoka elengi ya fina niveau moko donc biso tout na bilengi vu parce que tout on a ba kilo ya ngando ba keno mukena c'est pas l'argent qui te manque mais c'est le temps de le gaspiller l'idée la coste yo groupe mobile bosunga tembela ta ko tunga mo mokolo chena ngo ozupe ba petit ozupe ouais yo tout yo kena no danga sola nga ba ya et puis to bina avec danse ya il est moi lipeka et to beta no mwelo wango sala mo frère ya moi lipeka lipeka ka boy lipeka babi lipeka to bina ba kana lipeka na nenga chercher internaute lipeka de mer en salaté bam c'est champagne Papi Chaco cash money donc tous les artistes ba se présenter dans n'engagé artiste boni. Ouais, Kimia, donc c'est Parfum d'hiver qui a vu le fils, a vu le père, le chef d'orchestre, un groupe Didier Lacoste, donc voilà quoi. Banama et Belé, moi vite fait, la Pessimbote na Marco Longomo. Le mannequin de l'Orient, donc Serge Lukoki, donc Baya Bangoye, Bana Posa, Yoebika na Nengaje, Eric Mayoni,
Eric Mayoni ba jeune bango yeyo bino boyebi Serge Lukoki le mannequin ba yaya bango yeyo ça la bien ou bengi bango sali bango makamundo ngo sala ngai ka sali pe bango iko sala je ko na nenga bien boni papa ouais kitoko nia keset ndeto ibisaki bango to yesa bango nia kese likimbi dans sa likimbi yo o bana poto ba ozela zo mona na te mais succès belé donc na ibisaki bino ki bo bina dans sa likimbi yango wana muto koloba te lelo aza po batutu bazobina dans sa likimbi mo vite fait mabanga yo ebika ka ba dédicace bina likimbi ngabo ba dédicace nana bato belé libanda donc ba yebi pic 5 te net ba se belé pena net moi chéri yoji Jeff Yeta fait bino mo bozo mona makambo onde zokende donc fait na Eric Mila Beton fait na Bruno Lubika en direct des States pic méchant yo nazolela na koloba troté nazoloba kana ba evre bobina ka likimbi na koloba troté mais ngakuna kanisa obwaki mena batu musupo bonga kanisa yo boka munona matete ya batando mais na oyebiso bwaki ete na likongo mwana mamara sika konyokolo konga boye bakutu Yemba alléluia likolo yogo mapata mafungwama mabenisa bolingo mabiriso likolo maramo tambuma didie mfwama mwana yogo yere mwana yogo yere Nounou de Mika Yoka Thérèse qu'on se sent aimé mais s'il faut souffrir à cause du chagrin l'amour tu m'as saisi voilà tu as donc venanga Jani Sita Nsunga Putu venanga Jani Sita Motema Nita Sita donc au mongo école de chant de guerre donc chers internautes comprenez que nanenga je babi rara lipeka que non que c'est pas l'argent qui te manque mais c'est le temps de le gaspiller babi la coste habituro tobinara lipeka biso tuna ba mère na biso Pamela Chibaka na ba Blaise Zebele Mobobo Ramsia Gaillard le géant garçon de Paris babi lelo masole salamine awa sans oublier encore mère na biso BBC Oliwo l'application la plus difficile à manipuler yeba manipuler a été pour manipuler faux alaraka na ozelaka osanga ba biloko wana osala ko sala bien Tino Barosa Salara Ndeto Yokana qui Ramsia Gaillard le géant garçon de Paris toujours monter ma mère Nabiso BBC Oliwo nanenga systématique sans oublier encore Francis Waiza FM Lambarama Solora Ndeto Yokana qui aujourd'hui au salara bon te pour nene yo comprendre nene marambo boakami nanenga je Laetitia Benanga motema ya King Zatule Yazaza bafena biso na Italie bon bazana ba kilo ya ngando na ba père Kiko na ba mère Françoise esika basangana bango tout baliaka alimentation o esangisaka tous les africains alimentation ya père Nabiso Okito père Nabiso Kiko s'il vous plaît tous père Nabiso Kiko na mère Nabiso Françoise meilleure alimentation na katsa Italie esika ba kilo ya ngando esika ba Tino Barosa esika ya ba Laetitia Benanga basangana sans oublier Vanessa la diva na Bibish Bibinda moi c'est ça na mondefu ya mojar quoi mondefu na batebele ba lukango ba mona rangote Fiston Boel papa New Look na nengage Christ Park corps présidentiel babi bientôt fondation Lisungi Orly Mazeku Alma Noir na nengage sans oublier Deko Masamba wana baza batu ya Blaise Zebele Mobobo venanga Roki Makota depuis Turquie ve solanga bongo bando salanga bien sans oublier encore Christian Ndemer Amandemer tout ça la rande toyokani Chris Moshene Ordim Poutou ato bimite au selo te au bimara na nengage donc chers internautes Binombolinga émission Zoom de Star présentée par votre humble serviteur, le beau garçon de la presse. Aujourd'hui, on était avec Didier Lacoste. Donc, l'artiste va se présenter. Lobby, Touro, moi, les PK, et que ça, là, bien quoi. Binomo Boyebi, Atanatangi, Komotema, Mokil Mobima Deyeba, Thierry Mombaya. Donc, je vous aime beaucoup. Naomi Boazou. Naomi Boazou, Vandara Esiko Vandara, Wana Paola Choba, passeport rouge, Vandara Nanenga, donc je vous aime beaucoup.